ata fuite etika ozala te po ezalaki avant balbum ebima okada nzembo moi nga na filme baimage wana to bapetia nde baoyemisa bango na bastudio banini tu banozangama mosusu neti peti na biso limousine anovanda na note te bayembaka ne bien mais mbote na bande nyonso balingaka lami donc vos c'est Saint-Esprit ça bino toujours match za kitoko mosi na site na bino oyo ye mikolo na ba vitesse à danger www.potonapoto.com babi site o ne babi batutu baza ya kolala na bo sente le pire revue babi via kochaka petit na tout le temps vela ngai dino image pendant sango ya Congo ce que vous avez ba coup de chapeau na bo sente vela ngai Didier Masuki mbala mandefa pembe ba mbote ya trop à ville publique toujours on est ensemble le match là toujours kitoko mosi lelo oyo na kati ya émission na poto na poto na yambeli bino babi nga na bengaka le meilleur directeur. Pourquoi le meilleur directeur bino tout boyebi na robomba kombo na ye veut dire que tant bozo mona bloko ya ngiama ya Misewe Ranson tant bozo mona ba kipa kitoko bozo ka ba son ya bien bozo ka ba bloko ya bien bozo se pas bota veut dire que parce que ngete beti kitoko babi directeur wana mtafaire masolo tout masolo beta makitoko mosi pona ye mais lelo oyo aza pembe na ngala droite to relaxa bino ye bino tukutu boyebi aza muta o kutu ko bunga te to babiso ko bomoni yangiama bomoni mba mona droite aza muta ko bunga te beauté image laksa bango naki adete ba mona directeur pepele ça va kitokos boni ba voyage ah ouais voyage bien sauf car moi ba fatigue quoi fatigue mais voyage il est très bien babi directeur d'habitude tu auras surtout mon à Paris ou en France tout le monde encore na présent ngiama mais nous se retrouver na minute à ozayo moko bon ne baloba kaka imo aloba nanga adete ankimpui papa na Christian vie Yann envoyer les messages nga na envoyer les messages so abi message yango fait comme en Afghanistan na okoma so bi message yango fait comme avena Turquie na okota donc ni na eboye message sengaki funa ya Paris Berlin quoi donc yango ninga vite fait ndio zonga ba ya ndeni be skole kan interview tinga be amena zo beta na kota ya Berlin mais ndaki na respect à presse parce que bino za deuxième pouvoir na respecter ka pour na ba fanatique à maison mère ne ba sengaki je connais l'équipe na ville publique na l'équipe na je crois ba journaliste baza belé bazo benga mais na talipe ka ata na beta na pe koto pour fanatique à maison ba beni trop be ADT so l'équipe de côté on a été donc ma be makasi quoi on en a quoi merci beaucoup ADT directeur bato bazolanda yo o bayebite musala yo sala na maison mère soko ko former bango zanya ki ADT musala ni o yo salaka parce que nga la pesi message mais message un peu ils appellent bien fait mais pas na yo qui na sala comme musala voilà quoi. Merci beaucoup pour la question na yo je crois ba yo batala pe na ba émission mususu mais batala ngba o tala pe o ya yo ADT et l'axiga administrateur directeur technique bakatango qu'on a zoka kumbongo mutabanda ngo cappuccino et pas vina bisomo ADT Alphonse Magbolo qui directeur technique ya Régie des eaux na PCP motivé na respect non administrateur directeur technique mais baxi suko pena suka donc baxi fonction et de production na directeur na bino bana maison mère la chargé makambo ya technique na production technique c'est-à-dire tout ce qui est on a son image tout normal au tali production makamandule to ngo asko technique comme production mon album ya na studio to enregistrer ici donc comme siko enregistrer ici comme siko na point en production fait comme un produit ni na ye na ngo mona comme na on a usine ba dupliquer produit en qualité na ngo za bien est-ce que beaucoup consommer né et comme on a comme siko concert na concert ezali pe na ngafuna ya na ba zénith wana sali fiche technique à mouvement faut y en a autant de micros faut y en a puissance instrument boy na tali podium c'est bon lumière c'est bon ça les toni producteur a saki publicité bien alors ça la qui bien té et on a senti na que nous les bêtis va héritier na podium ba tout le roi de la forêt a été ngana benga bi presque koyate va en parler
mambo bien tard. Voilà. De la fonction yango wana long à large. Comme ça on a ça là on a quoi. Merci beaucoup directeur bato so bazolanda yo. Problème moko ezalaki na Paris na sorti album. Nazalaki bato so ba monaki sur internet qui première personne on ayaki vraiment herbe qui fait singe te bima 14h. Nazalaki wana était toujours de la politaire na yo pozalaki wana koto de la marchandise CD et bima. Maintenant ba fanatique ya no to pesa ki to laisser ba micro ba fanatique bande kolela mingi ki CD bimi mais ba clip ezate mais pourquoi qui vous préférez que vous sera CD mba mona te expérience. Expérience 27 ming tout le monde a battu so misi disque tout ça étude de faisabilité hein misi disque nous là on a vu na clip pour ça ba clip tout misi ma sous 5 clips ba tu passer focaliser quand on a 5 clips on a tchaki ba otala ba négliger album ok album y en a ba titre musumba mususu ba clip nango samite me banze mango et à danger biso sur qui risque wana ok oui en son yemo ba yemba qui ne risque rien à rien donc non nous ça tout sali 3 ans toko bomango raté toujours tu 5 clips na marché ba tu batali ka 5 clips en zembo après le reste rien tout ce qui en a battu expérience ba ça nini ba somba CD hein ba yoka banzembo donc nous on a essayé ya kotiki la bango fanatique ba juger na nous sala o to sala ki pendant 3 ans est-ce que côte nini ba ko pesa biso et de là tu as vu ils ont eu le temps d'écouter la musique critiquer banzembo et tout machin donc voilà nous avons laissé le temps il y a na ba fanatique ba mega kozwa temps ko yoka ko savourer la bonne musique auto beteli bango et puis voilà quoi. Merci beaucoup naki directeur Babi na benga ko le meilleur directeur Babi moi la muke na makamune be ba sala misala minene ou vraiment le lo abakisi moi 1 plus c'est trop bien 1 plus na maison mère na formation na vie pas le roi de la forêt ezaka 1 plus nous tous formation faut défendre ba diplôme ba mutu noté ba vengo incompétent quoi voilà nga formation dans un antique formation pe na pas le roi de la forêt ndé on a démontré nga mona juge na ngate fanatique na biso ne ba o juger parce que non a d'état ça la bien va ça la mabe mais mingi na zoka ba message surtout nga pe na gérera wenge musique à maison mais sur internet ba pe ça nga kota bien merci na bien ne bokota nga bien et je pe ça nga ba encouragement bena ba force ya koyokola susu ya koyebe belé poka binombo za certifié surtout na flashing etao oza premier album on a bando géré technique avec musique à maison mais banda 2005 na sous-sol on a sous-sol na qui na ba l'air général na sous directeur na comme directeur na sous-sol tilelo mais Flash Inge déjà premier album au nga na géré marambo belé ko à 90%. Voilà on a disque dire na bimi nango na kei na opesa programme studio na opona studio pe na pesi proposition par président na mon studio boé na doaki na album à telle personne na qui sont wana qui est bien bona boé et puis ba 8 ans ko yoka et tout normal et puis sur le plan artistique tout travail trop na papi kakol na emo le roi de la forêt déjà premier album onga na musa na ça na 8 ans pe na 90% ko gérer en et puis ba fanatique ba pe conscient abi que non na na gérer lango na 3 ans à ta fuite et tu vas te pour ça avant l'album et bien dans des moments et bima et bêta et abisso je crois boza conscient que quand même na battre la bien merci de rendre la côte ba pissinga quoi. Voilà ADT tu ba différence vraiment au sentir ndenge 5 ans na lelo yo na ba clip na ba son ba bengi yo ba bindenge ndenge moko ou vraiment bakis na bloc à sikana kati tu évolue hein parce que référence album de ça la référence à son na ba album ya Congo toute la réalité na ba album au ba artiste congolais ba sala na kati ya Congo dimension ya son o ya son na kenda na ngwezara ki bwisa mpipa hein oza conscient oza mamandule ki bwisa ki bar moza ki wana mais ce que oyo tant au travail na ingénieur JP Kiskiongo hein marqué ba boya ba teti mais o gagner ba mindele bato bandima ba complexé bandima bato o te posa congolais sali album wana o za congolais te JP en tout cas félicitations ingénieur tout ça l'étude mon boy no yi to e poto na na studio mon na bombi place on a po ba congolais ba otangi comme ba kei on a biso moto ça découverte ba to les États-Unis si so mais so boy ti États-Unis mais so boké na France na studio tel en tout cas du pingisi mutaviso so makambo manager Anelka
Nicolas Anelka manager na congolais Doug Pingisi tu vas bien Doug Pingisi manager et Anelka ami à Weranson Mpangi abi oh aux États-Unis mais moi j'ai un meilleur studio en France c'est ça la norme pour le moment il me tosse là son il y a David Guetta t'as un niveau de Kendrick oh toye tozu ki buisa to tché pour na epena na ki buisa na tché ki buisa tant oyoki yango ya bien bang to kati to tché David Guetta au senti ce que David Guetta na ki buisa na niveau ba décibel David Guetta za na moins 2 dB likolo so biso za na 8 David akoma na 10 so tché ki buisa tina 10 volume tina 10 au tché David Guetta na 10 au sentiment différence wana intéressé biso na tindela ngo le roi de la forêt bi oh David Guetta abeta son oyo bazwi yango na JP Kiss bake na boîte bameki yango na car pour mastering to banda yoka ona na car après boke na boîte na grande écoute ok tiens on a car bi JP oyo kendele ngango oyo donc zwa ingeta to ke nango donc ingeta se réfère qui na son David Guetta parce que lelo na Europe en France David Guetta musique na yo santa ba do sentir et la musique oyo vibrato ndenge mo na ngema voilà tout ça qui référence wana donc lelo flashing eta na barra son tozi la album ebima je crois bazong la ra JP Kiss na secret wana mais tant bazong la JP Kiss a appelé Sabino Maelo abino le roi de la forêt voilà na Maelo voilà merci beaucoup monsieur ADT mais tout bano yo o ba ko atterrir na sika na mikopo na via présent ngia mawe en son mais bana ngo bo sentir bango ndenge ni etaki yo directeur ozawa vraiment ndenge pena bo sentir na bo pesaka vraiment bana ngo bozo mona bango ndenge ni masananga makonombo makonombo le véritable représentant bana mombele quoi nakata panama makonombo aisanga bi ah la petit on a vraiment veut dire na mona ne pour ezaki na nini na alerte générale ba ntang beritier ukala venene na mu abi ba petit on a senti na monedi alerte générale te ba petit ba na kota bien mais sauf côté ba utaki ba mankaki mo ba mususu je crois tant na ba studio na ba tambokino na ba image wana ngana filmer ba image wana to ba petit ne ba wa misa ba ona ba studio ba nini tout ba nozanga mansusu neti betna so limousine anova na note te ayemba ne bien mais so ayi ba tie gam ba za moi moi liboso gam ndisi ko mikode ba zanga mo bilo mo mikemike ya solo ba zanga kiko ozwa Nicodème oyo ebimi na flashing eta zwa comparer Nicodème wana ndinga za côté musu mona ke différence za makasi kuna pesika zalaki o wana pa babela a danser babela kiso shetan te kuna pesa zalaki te babenga soki te comme on a shetan wana prénom fere bisika ngana muta vérité ngako eza lisumu pona tanga ko mafere fere gola eza lisumu tena tanga kombo ya fere comprendre fere gola c'est la produit na bino quand même oui petit on attend moni fere il fait nous ça on est fort fort c'est bien pour orchestre vanda comprendre il n'avait pas le temps de repropulser na ba musicien na c'est tout à fait normal petit on bazaki na bango kuna mais ba ibanaki pas comme tel ne ba aller na maison mère bien sûr ba utai kuna mais kuna ba côté peu tactique mon boye ba zangaki yango tant ça bango tactique so batanda na boye so zana leader faut ça na moi charisme faut ça la boye faut tala la boye zo attend il ba code neta mola comprendre pour biso za stratégie code eta mola yebi vitesse beni Nicodème faut tala botanzi bu faut tala non structure esthétique à podium ndenge za so on a podium faut y ba charisme ça dit que beaucoup tie ba moi tchiki ba tactique quoi o ba héritier ba ebo ba nango ba bazali na monter pour ça qui dit ba tobi que non ba bu nzembe bani weli da mati podium te ba webi sauter so ikakola beti tanta na bozela na fo ka son wana pe ka to clavier to signal go la tactique on est à la bon voilà merci beaucoup mais quand même résultat ça va merci beaucoup Yanki ADT directeur babi ngazo peso information le lotoza mercredi ce qu'on a besoin d'information mon côté kotambola lundi soir à partir de minuit qui est présent Ngia Mawe Ranson à Koufi à Salasida
yango vraiment o nga na bandaki kolukela yo mbangu information pendant sur Facebook batangola babengi nga ta na obenga yo nazozwa te mwa ba enquête ezalaki tobengi na kini tobengi miel mambutu to vérifier et pas miel pour ces gens ndenge nini mais yo moko etaki directeur au formé na bafantika no tout o balingaka ngiama babi ezalaki journée babi lundi etamaki lundi lundi lelo toza mercredi voilà c'est faux archi faux nga nakomaki dimanche na ntongo na dimanche wana journée mobima nasololi na ye te naosolane lundi na 16h autolamuka parce que dimanche yango babetaki ndule na triomphal mpona ba léopard akotaki palais retard na ba 16h wana nde autolamuka benga ndeni allo ouais boss ndeni kimia asali ni accident parce que alobaka makambo moko boye chaque jour bato baka na page na nga Facebook omonaka oyo naso nalobaka makambo na vobolo ezaka edonné na bastar nde balobaka bastar ya Congo oyo bapona balobaka basalaka yango bato bamonaka eza fausse information fanatique bozala no calme bato bazoluka mon frère bato bazoluka façon nini babimela badestabiliser flashing eta baluka parce que y a des gens aussi oyo bazoluka kobimisa album actualité eza te actualité eza flashing eta kobimisa ndeni vous comprendre bazoluka façon nini ya kodestabiliser album mais ezosimba te quoi le roi de la forêt aza en bonne santé asali ni accident te eza bon star fo abetaka lisolo na yo te star fo abetaka lisolo na yo une semaine ekoleka te fo weka ndenge nini aboya so star obeti 2 mois lisolo ezobetama te donc c'est pas la peine quoi. Merci beaucoup na bafanatique tout balingaka www.potonapoto.com ou avec yemoko l'ami d'envo notre science esprit ndeko na ngai moko na bosani te alpha bofa image ça jusqu'à bambo théâtre babi batu tout bolandi information etaki yemoko directeur aza na formé bino ke weranson aza na santé ya bien weranson aza bien ni maladie ni accident na bosani te ndeko na ngai pico de campo babi yende directeur PDG poto na poto esika yo zali bambo théâtre mais lelo otaki directeur ADT eloko ezosala biso pasi bana Europe ezosala biso pasi bato balingaka vraiment maison mère bato tout balingaka mais c'est weranson yo tu oleka ça fait déjà même connu kinois bato tout baningalaki dernièrement na Paris héritier Longwe dernièrement notre total émission ya héritier et nande konanga ya mwasi Karine Mokonzi na terrain mais lobeli ya héritier ozomona lokwa mutu moko azoloba lokwa vraiment aza sous na maison mais te lobeli azomona ke no abi botala banzembo oyo ebeta kuna banda banani oyo bazalaki banzembo nisa ya succès botala banani ngam na koti na maison mais koyemba ba jouer c'est dit que maloba ça zoloba ozomona ke aza penda sous penda kuna te d'abord mbote na bato tout po bolandaki émission héritier nga atalaki yango te oka nde ozobetela ngai awa bon kokota na pensé ya mutu kanisela mutu mabe eza mpe lisumu kanisela mabe wana pene epekisami na bible le roi de la forêt mpe ayembi yango na nzembo ya la foi titre nango la foi ayembeli mwasi avi na biso grévi malili nzumba kanisela moninga mabe na bible epekisama soki héritier ndenge yo peut-être osala analyse na yo elobeli na ye ndenge azoloba wana comme si ana maison mère te na juge yo te mpona mpe pasteur te même pasteur mpe ajizaka te na nzambe te ange te oyo tovandi na ntango na tele émission ntango biso nga atiaka nyonso na Facebook boye prochaine émission eza banalyse bato bosalaka banalyse nakanisi na boyi nasali boye déjà bible epekisi yango bosala banalyse na bino eza kaka mabe eza lisumu bosalela héritier banalyse monde kote na lobia ye mutu akotisaki bajoueur liboso na maison mère ye ezalaki par rapport naoki mpe yo olobi nanga mutu sabisanga yaki azosadresse na sele yo posela baganga na trésor pour tout héritier abite trésor pour taki masa nanga babetelenga bamasolo nazokaa me nga nalandi nanga omoni te ezalaki mansu azosadresse ne bansu na sele yo pour côté mais kasi nayoki kaka baexplication oyo nga mpe na kote na remerde nini susu ke banzembo
banzembo eza bien oyo ezobetama soki okoti mpenza se ndeko na ngai Dombolino ozomona mpenza na barumbu ezobetama oyo bato bazoyoka se nzembo na flèche ngeta flèche ngeta même ata babwaki yango na suka me ezobetama quand même ata babwaki yango na suka te mutu nyonso osala campagne plan na ye est ce que tia kolobaka nzembo eza mabe non ngai nakoloba te mutu ata asali nzembo kada ya kokwea na se eza mabe mais akolobaka eza bien héritier aza juge par rapport eloko na ye mo asali aza sur nango parce que eza na baparole mpe ngeta oyo a baproblème 27 titres 27 titres zela alobi nzembo ye alobi asala akokumisa nzembo na ye normal les rois de la forêt pénétrent nga bono kumisa banzembo les rois de la forêt danger mais plaisir ah toi mon vous comprenez ba Saint Valentin ezali ba kaile inge ezali et tout album yana ba titre danger so bengi pe bo so non album nzembo nga danger mutu tout akumisa ke lo na ye mais siko fanatique ndem tajisaka ya normal richa kumisa banzembo na ke beta danger est-ce que alo bisio ke banzembo ne beta danger ko lega ya wera ba tutu alobi bongo te abi betaka so atembi batie mpe koto kuna batie musicien mosusu nzembo etie mpe bu danger mais alobi te asali polémique te par rapport ya keleki banzembo tout eza na flèche ngeta te wana tanga directeur technique ya mouvement na héritier okosi wana yo directeur olobi bongo mais o ba fanatique même fanatique même ba fanatique ba oloba bité oh to bon yo za na émission par preuve zaka expérience ba clip e banda na banzembo totala rapeti o banzembo ngo da ku ba tsango na banene si eza déjà tout le monde na Saint Valentin ba banini ba clip te son ba tsango de na mona ba YouTube te otala rapeti ba audimat ngele kaka si kende pe na nini te kende na iTunes na iTunes ba somba titre otali pe ba titre bilak sakati nga na tagi yango lobi na tali oh nzembo ndi mte dominer ba somba ngo 3 nzembo c'est ça. Voilà. Donc, héritier ça a une campagne par rapport à Banzembo nae. À ça, le titre n'est qui tourne bien, des titres bien, normal. Mais il y a le bag n'a été que Banzembo nae et bêta collègue Banzembo tout est. Le bag par rapport aux bêta Banzembo batamuso maintenant. Il flashing est à Banzembo ezali à nous. Il y a une flashing est. Voilà votre. Na flashing est à Banzembo tout. Première fois na vendre avant au fanatique ba na yu ba na bino ba tout vendre ah. Na ina legian to na château d'hôte hein to na château d'hôte roti ah tout normal na gare de l'est to na ah ba vela nga mbara kuziama na salon plamedi ya robitoga place bakati biso mandefu basuki to za boy donc ah félicitations banzembo kito ba nzembo voilà merci beaucoup mais nikobi ki tout total azole la kaka zolo bakaka babwaki kaka banzembo na ye na nsima bano baye atobenga bien bana bandeko baye na bano baye bati banzembo na bango liboso ya ye titre eza na nsima te héritier alobi yango na télévision te so peut-être bosolaki na Karim eza na émission ya Karim Mokonzi natalité mais héritier aza mayele asala commercial omoni koloba que batie banzembo bato baye sika avant nga batie biso nsima eza raison te oyo ozoloba parmi ba raison moto ako évoquer lelo ka neti oloba ke azo se plaindre na longwe information oyo babandaki elongwe eza raison ye mo ayebi ke eza raison primaire eza raison primaire en tarati siko ntango ozala yo mpe tosala carrière solo osala carrière solo osali 30 titres est ce que yo moto osala chouette obonolobaki nzembo oyo natia yango premier après générique yango te ebeta ti otie 30e yo mo tant de sali classement le roi de la forêt classé nzembo chabo fanatique azalaki te fanatique ana parler na expliquer loko clair pour longola équivoque à batou bovandaka pousser réflexion bo ba intellectuel tant de ça classement yo tout ça ce que y album orchestre c'était tango mu héritier par exemple azasuna ongete asali album nae asali 20 titres to 10 titres a classé générique 1 2 3 4 5 il mon sali choix que après générique faut nzembo ezala qui te dit que na 10 titres au classé du premier tina soka nzembo tie pour générique ya on est beta makasi kolega ya soka yo sali choix na par rapport au contact studio mais les consommateurs bato ba oyoka ne ba au classé tabi oh te na CD1 na pour nanga nzembo oyo et puis politique commerciale tout ça les 3 volumes tout ça par exemple a na poto tout ça le disque dans un coffret moko il y a 3 CD
album on fait singeta ba premier consommateur ba banani ba premier consommateur ce sont les fanatiques non na héritier na ya maison mère ba tutu ya ba ebo alotin na ba ya ba tutu to combler ba tutu on a les fanatiques de Wenge Musica maison mère ba on est ba premier consommateur ba ndebo la nga bien tant on sommi CD na poto parce que il y a Afrique qui on a problème té pour to kabolon 1 2 3 muta somba c'est le sentiment na sommi CD 3 a sommi CD non tant on stock et sili tant stock album tout le ba sili est-ce que tobi CD tout etikali tant yo sommi da a dire on sommi tous les trois un bon fanatique tant on sommi CD oyaga ozu CD 1 oche on yo ka banzembe si le 2 volume on zo boga pesa ngo pesa nga réponse un vrai fanatique oya oche oki volume 1 oki volume 2 oki banzembo tout après on nous analyse nzembo ezabo nzembo ata eza kitoko ata otaki yango na 40e position na CD na to mona ba nous sali de best of ache 120 titres au mona MP3 mo maison mère bima eza na 120 nzembo mona mansu ba che téléphone ba che par exemple Nikide na 118 mais so mutu alinga beta Nikide asani akeka 118 a betiti vous comprenez nzembo attaque eza kitoko eloko kitoko ngwe yembi na album ata bobombi yango eza ka kitoko c'est pas dit parce que nzembo héritier ezaki na 3e héritier des titres nzembo liboso eza na 2e volume nzembo msusu eza na 3e volume vous comprenez peut-être na 2 titres ya envisagé par nzembo par rapport à ngamo artiste yango ne danger mais ça jugement na yo mais ça jugement ya fanatique donc tu peux balance c'est l'équilibre na 3e CD ya ba nzembo orat wera pa ko sala ba petit wana ba na nzembo te hein ba petit wana ba Nicodème ba na ba chanter ça ba titre wera oh eza ba nzembo wera auteur compositeur wera son yemora composer bengi bango tala okoye mango boye bwaka muto yo po muto tango obwaka ye yo salo bien au contacter ba couper ça là ba ça mamuto vous comprenez là eza 9 titres na CD1 kobana générique de la situation de sali boye pour apesi ba lignema ba animateur ba bwaka kobana na mes plaisirs ti na les serpents de Moïse ce sont des titres ya wera son. Vous comprenez? Yem tatiango. Yo suko musicien ko décider que non à présent nini na CD tcheka banzembo na. Asa ko l'orchestre. Deuxième CD, il y a des chansons de Wera na 3e volume. Na pe ce exemple. Nzembo bouton. Bouton pas yemi nzembo. Patie na 3e CD après nzembo héritier. C'est babi mission toi. Bazola. Titre moro Bazola, hein? Ya Chic Bazola. Master route après. Nzembo ya na 3e CD. Ya nzembo Wera, auteur compositeur Wera. Et ça qu'on a. Donc classer ce qu'on aime selon mélodie, c'est le rythme, c'est le temps. Nzembo so beti na rythme. Au moins to classe nzembo. Ba classe nzembo te bi classe. Et rumba oyo, tout le monde ba nari mamongo pas générique mais plaisir. Mais plaisir ça salsa. Ah ba to ba nara tout na rumba to ba na salsa. Salsa to rumba to tien nzembo sebe, nzembo za moi détend 7 et que nara bongo. Ni to classe ba nzembo. Normal. Fanatique n'est pas pour yoka bano juger tant ba juger ba yoka bando bon ndeni bato ya so abo sel banzembo kitoko fa ba yoka nga volume 1 de ba loba bongo te ba loba ba tout mona kitoko merci beaucoup lobi na na ba petit mombo na tamboki na ba sanga ba tu na na pesa bango explication ya nzembo héritier kota zoloba tu verras le ciment entre mes mains pour bâtir notre avenir Bouba Diop et ngelo bani ndenge héritier wana. Hein? Côté Moussa Zoloba, tu es la seule fleur unique qui se tient debout quand tout autour de moi c'est fan. Donc, c'est une explication à expliquer. À expliquer, vous avez la seule fleur qui se tient debout pendant que tout autour, la fleur est belle. Mais yo, ceux qui ont toujours fané pendant été, toujours. Cela veut dire la fidélité, vous avez considéré. J'ai expliqué. Est-ce que tout ni bango tout na makambuana, ba yo kinze monte. Déjà, ils ont argument moko primaire pour nanga bolongolango et Richard Lobaki na été secondaire na été et puis à Lobaki ils ont babi singape yo bombi yemo Lobaki ils ont politique commerciale pour vendre quoi teka quoi pour tout ba tout ça lo ba tout ça sont ba c'est nzembo héritier na CD nini CD 3 volume 3 pesanga volume 3 pour biso album twist disque premier story style fait 3e volume et tout là. Le groupe a dit banzembo to fait banzembo parce que mutazo mona so batie nzembo na volume 3 c'est nzembo mabe c'est que volume on a fait tout là mais ndeni est tout là té voilà
Voilà, merci beaucoup. Balobi Onyon Soboka qui a hérité à Longwe, à Lobi Badi, la première album naïe, et ça barimé, à Dolo Bapo, ATK, et l'oro naïe. Te za batu, héritier à Lobi qui a Longwe te. Et ça batu, bah, le ban héritier à Longwe pour déstabiliser disque. Au disque, voilà, tu luki na ngona ba faute à tête bon. Héritier tu ko le ban te qui a Longwe. Héritier soit bien au Longwe naïe. Biso muto po le ba Longwe. Et c'est pour héritier ko le ban émission qui a Longwe, nga yangi na okanga. Aza libre akolongwa aza libre akolobaki na longwe ana libre akolobaki na tikali mais tant que alobi eloko te bato bati kosala barimer wana tolemi baquestion baémission moni oyo ya deuxième émission bamosusu bazobenga kaka question eza kaka ezozongela est ce que héritier alongwe héritier alongwe te héritier aza na Kinshasa akendaki akoma Kinshasa lelo boza na numéro héritier boza na page Facebook ya héritier tuna héritier alongwe héritier abi alongwe akolobaki alongwe mais loko alobi alongwe te alongwe te et puis bato bozo baka alongwe po sa album na conseil na tant que héritier baza batama le baza retour na oh ingete salika un mois olongo sa pesa campagne mote pesa pe eza contre campagne comme la concurrence parce que maison mère baissé braté baissé braté bon ça promotion album et puis alors ça la contre publicité album où il y a des titres oyo yozolobake batie yango na troisième mais troisième volume yango mpe bafanatique à travers yo ngana yoki yango à travers voilà naza message ya bafanatique voilà merci beaucoup mais eloko nga abaki moto tunga na koyamba na kotuna yango natunaki yango mosikasika nakotuna yango bato tu oyo nga nazotuna lelo mwana yango abimaki epa monsieur Weranson oyo bato tu bayebi ye mpe rigola shetani lelo oyo mwana na bino produit na bino lelo abimi akomosala baclip atie motu moko lokola wera azoloba wera boye wera asali wera akomi jaloux na ye etaki yo directeur bozalaki na ye mpe bonosola mpe na ye etaki ntango botali eloko ya bo bato mosusu babima koto balongwa batikala kosala yango te mais ntango asali eloko ya bongo etaki yo directeur oza na kati ya maison mare omonaki yango ndenge mpo santaki ndenge nini. Bon, oyo eza émission suka na ono répondre mambo excusez-nga bandeko bajournaliste mosusu oyo bokobenganga po yamanga na émission po tunanga makambo ya question oyo na ono répondre su te mpo na répondre nango to poso na bano oloba mpe trop na oloba yango mpe trop na quand même administrateur na ramombwe comprendre na ramombwe na koyaka te naloba nono mpo na répondre yo pour la dernière fois oui à cause de la jaloux faire jamais faire ça mwana oyo ayebi ata ignorance ata devant bato boya mais tant ba boya ngo ba vandaka zo boya musicien congolais là comme ça congolais na likambo ya boya te fois boya na ye mais bato ba otala ba mona que non o kosa na yo comprendre neti longa be oh yanki ebike oyo kamta sala oyo sala ngata oyo sala ngana ye banate ozo boya ngo bato ba kuna biki oh tala yanki ondenga yaki bato baza batemwe bazali ozo comprendre ezaka ingratitude wana méconnaissance wana ya koyeba koboya mutu na kama wana kikongole ezaka mpona biso ata ozoloba vérité kutu okomi eti kaina neti na oloba boye bato mosusu bakoya kofinga ngai mbesila mama na yo tala kutu mutambo boye mais biso tu toyebi kobanda na po esalaka emo ovandi tala oyo mpe aye na miziki kaka lobilobi awo aokumisa na ye c'est tout à fait normal moto adéfendre patron na ye place aliaka mais défendre mosusu baotindo défense mosusu oya boye zala conscience zala na conscience ke non likamo na oloba mpe ke donc mobulu ocomprendre voilà mpona nzala bref oyo akozala jaloux affaire eta jamais na nini aza jaloux na nini par rapport à quoi les clips les fameux clips oloba na biso ça nous dérange à rien ça fait bon comme tu le disais donc Ouera ne peut pas être jaloux. Il y a Ferré, moi na Bimisa, Banna Bahaki na BCBG 4x4. Comprendre? Il m'a présenté et puis ma collègue na au petit na biso. Ba image ezali, ba preuve ezali, il y a rien à justifier. De Ouera azara adversaire à Ferré, a oti ko zara ngope jamais à cause de jaloux na été. Au contraire, Ouera a fait a contribué na ko populariser nenga ne azalelo. Donc esalaka pasi esalaka mawa ntango movandaka oyo son e mwa talaka na ye te maso biso toyebeteli solo biso oyo toza bafrère bafrère ya gola
na ndenge clan wenge to ba frère to ba ennemi to ba frère mais ça la passe et à moment que non azo reconnaître te bazo finga tout ça c'est pas bon mais biso de notre côté ça nous dérange pas la vie continue il fait sa vie nous aussi nous faisons aussi notre vie d'une manière d'une autre mais et les familles aux Bawana n'est pas jaloux et ne sera pas jaloux à faire dans aucun jour nani n'a rien en réalité à temps normal azam tout à la piscine de là tala petit nanga basala boy à grand donc on a discuté raté à cause de la TP que ma caméra n'est musique qui boy tout sur la boy tout sur la ezaka biso mamsusu na ekoloba na ekodefendre masusu batini no pengate na eka pour na défendre maison mère na lobi pour na ça l'émission na bengi we raté pour na ça l'émission na défendre parce que za finga na eba na no finga président JB Mpiana mon que na bani masusu na conscience na ngata na obima awa na za komi culpabiliser ah na fingi mutu mo wale kinga ça bien te bato ba fatina ka bato pour na ah te ça fait mal on yo mona mamsusu pour vandi boye artiste il faut avoir un bateau non hein aux stars aux vedettes aux nini aux comédiens aux journalistes il y aura peut-être un réalisateur mais ce qui au réalisateur image réalisateur peut avoir le côté ni sur le bazar malam émission ezaki mabe voilà donc biso nous avons la chance malgré âge malgré nini le vendredi président président obi et le quand ça la on fort tout le monde a débat, tout ça le débat. Pour nous, on a fait, on a fait sauver de sang pour le battre ça à tailler que les pébines. Mais bah tout au biso bah tout entourage artiste, des fois vous avez pas bon conseiller. Tout ça tu éduques à masse, comprendre? Tu éduques à battre la biso bah zo battre. Même pas n'amiqué. Parce que les lots bah combattants bah télé mais là biso bah musicien, biso tout le bah bêtise na banzembo, biso bin ça va danser ma bé, tout ça oui ça bah l'une des raisons oyo bah tout il y a la diaspora, les frères sont combattants, les mecs qui reprochent biso. Mais les lots, les zongi, musique n'a pas de bêta souté. Mais zongi, na kinzela qui journalisme, ne bouzabo. Oui, pour tiki mutumo boy. Bino faut zapper na sensible mon boy. Yanki aye na no finga Koffi Olomide. Comprendre? Na no lo ma be mo boy a Koffi Olomide, mais Koffi Olomide a le kinga. Comprendre? Ada patron, patron n'est pas patron na ranson. Mais ce qui est de mutabandi finga mais biso na oloba na kin na télévision kin batia net omona okanya mapesa loi mingi za so mon émission e a bino bo créer ba site bo créer ba journaliste ba petit na kin ba renda ça ba émission na télévision te a filmer de filmer ba pote na site ya on ezoleka mais na télévision moto omona mutaye o bando finga moto ezara soute biso za ba éducateur à masse photo dike bato mona te bongo bananga bano déconner côté mon mutu boye ya tikana bo ça peut bien comprendre voilà ils a conseil hein on a pesi biso ton trois ba artiste hein sur les capé artiste on a déconner donc c'est bien en temps mona mais biso tout on a problème il a fait volater je les répète to calculer raté calculer ba monter to za jalouté comme Zoloba lui qui est jaloux non biso ça la au contraire on va culpabiliser dans les cambasala parce que peut-être que côté bakendara ah mais pourquoi tu as fait ça au sein d'un point voilà donc je répète ba fanatique à maison mère boye barabino batuna non que ça va déranger rabino te nzembo ne déranger na ngo bisoté beaucoup prévenir les gars na ba TV na kin et na TV kin et ce sont moni bisoto na TV to bando la moni rien ça ne dérange pas parce que na mutu ba utiliser derrière la zambe. Voilà, merci beaucoup, Président Yanki. Merci beaucoup. Ambara Kouziam, ma meilleure coiffeur. Ces odeurs, Saka, Nango, la bosse de Gonanga, Jessica, Konzababis, les meilleurs chauffeurs, Bambo, tout ce que vous allez. Mais tu as toujours un programme. Il y a OK, c'est un programme OK, c'est un Ndengeni, OK, c'est Tikali, Ndengeni. Ndena Ebo, na yo salaki ba DVD Bima, donc nazo kendalman Léo na Boutoua Lelo, qui est Pampo musique, tout bimisa ba DVD. Natiki orchestre bazongeli ba répétition parce que tout ça ba répétition en huis clos pour na recoller banzembo ko banzembo mse beta mikra na studio na ensemble travailler mate faut siko bato asima ba e ba ndeni beta maka ba chanteur ba ikola ba cœur nango pour tant to banda na ba répétition en public to bana mala mais na programme eza que les 14 à Saint-Valentin les aboué to beta na kin na salle la grue
salle, il y a son excellence, M. Nabiso, le gouverneur de la ville, et André Kimbuta. Tu es dans la salle, tu es dans la salle, moi, si tu es le 14 février. Et puis, tu as une présentation et album. Concert à présentation, album, Oewapi, Yemokoli, Bogrevi, Foutla Matita, Singamfumboa, Zolamboa, Maï, les serpents de Moïse, Abet, surtout pour la première fois, les exercices au Beta Nabataki. Tambokino, sur le terrain, tu as date, tu as 3 jours pour la première fois, artiste à se produire pendant 3 jours dans Grand Hôtel. Ce Grand Hôtel est disponible, tu as n'importe quelle salle VIP. Tu as 3 jours successifs. Tu as double tu as vendredi, tu as première présentation à premier volume, samedi, tu as deuxième volume, dimanche, tu as troisième volume. Pour la première fois. $50, $50, $50, 3 jours. Exercice à sous tu as $300 dans le Grand Hôtel, tu as $300, Moutouti, le lot a concert à 3 prix à Zahati dans le Grand Hôtel. Il y a un Zénith Nabiso. Tu es minimisé en bon, bah, dans un grand hôtel, on a un salon Congo danger. Tu minimisé on a construit à Kabousko $20. Plein de qu'on a monté, soit ça sur tu as exercice, il y a 3 jours. 3 jours. Tu as 3 jours, sur mobile, tu as 3 jours. Vendredi, samedi, dimanche, tu as pour la présentation à disque. Disque, on a 27 chansons. Tu as une journée montée. 27 chansons, tu as une journée montée. Il faut 3 jours. Donc, on a le droit de la forêt, après, c'est un programme, donc, l'orchestre Nabino Ezali, je crois que une image sur l'équipe Nakin. L'équipe est dans la Kin. Contact ça, pesa bango numéro, na pesa on la télévision. Pour numéro, on a bomba na ngote. Numéro na tina CD, tina flashing, tout le contact ou engé musique à maison, mais numéro Ezali. Na change à péter, il y a poto, il y a 06, 05, 76, 75. 68. Nabiso bata Congo ba congolais. Ndé to lobela ndé ba tangson ba belge. 06 05 76 75 68. On a ba belge quoi. Ndé ba belge ba tangsa biso. Biso tanga français ba belge ba français té. Yango wa. Siko na ndenge ya numéro kin 00243 ndé to ba code mboka ya Willy Musheni 99 90 431 09 99 90 04 0031. Le numéro est en pour nous aussi, c'est rare. Nous avons fait mbote dans Tambokina, à l'étembe, famille Kino, Mobimatuma Kino, Gimalela, Sankara de Kuntawewa, Diaspora, King Tequila, Kems Dikima, Massananga Viki, Cancun des soins intimes, la Bossaniote, Kems Dikima, papa, patron, Papi Kapai, la Pession Mbote, la Pessi Batutu. Moussa Kansai, na pesi ba masa na ngatu ya Château Rouge, de Napoli Pemba, Martin Sentiment, pour Sainte Blaise Lubaki, Diego Musique, voilà quoi. Donc merci beaucoup voilà. Yomoko et puis na tous les bana www.potonapoto na pesi babi bangonde ba on reçoit image tout ya ngiama kuna na on a promettre na pesi numéro yebisa bango so tozongi kin na ozonga kin vers ba les 19 ba contacter donc premier concert au Tobeta wana ya présentation album il y a 3 journées na sala bino faveur ba kota ba filmer pour la sabana poto ke maison mère ou la maison mère voilà merci beaucoup na pesi mbote avec nga et du moment pendant ça ya Congo ba mbote ya trop na bo senti mo na Flosibel Vasco de Gama Bambo théâtre sika tozali tomonana match za kitoko bote gindimu match za kitoko mos eloba fali popa kitokos